chiki. Ah, chiki c'est-à-dire oh kenda classe. Attends, na kenda classe. Ba ben ngo chiki hein. C'est ça. Par rapport à des ala comme Nicolas Lekebele, tout ça c'est comme ça la dissertation pour tout pour nous les qui n'habitent sur la côte anglais à d'ailleurs pour finir. Oh. Tu vois le par rapport à famille, on a pas par rapport à famille mais on a des choses dans ma quartier. Et nous on a vu ça bête à Babylone comment mystique. Oh. Tant on se comme dans la famille, nous on a pas la montée et c'est solo. Bah remarque oncle a combien par rapport à sur moi shorts, moi jean, à Kabelombo, bobeti par rapport à Sima. Oh, mais on a d'autres fait dans mon normal. Ah, les qui n'habitent pas. Comment on dit? Est-ce que par rapport à une douce en décor, bête, on est. Il y a une histoire. Ah, bah bien, maman, moi, maman, on a mon douche. Ah, ok, venez là, on lui bien habitué, les qui n'habitent pas pour faire banni. Ah, on bien à son âge. Tout le monde a un peu plus de banni, c'est par rapport à finir. Les petits bons, on a été tout fait finir. Comment ça? Ah, mais l'autre, comment finalement là moi mais na wa kwa disposition azo na parler ni veti mbisanga ou tout so en bien ni pour finir ai pour aller au truc il y a quoi tu tire biso mbali biso bitu ko donc yo pe soto landa be pe dano ko da jaba de ba biloko bon il me finir mutu ni ana mu bwana mu ba ko tu donc si la neka amu kama mwana mystique kwa na kanda tukufeli fort na famille tukufeli fort au que ça mwana na leki na sina comme ça tachine ya buna mte o yana simo na mwana bitu izani po bidali ba mbongo na ye. Il y a une chose où etikenga na kati ya makamba oloba. Je sens que il n'y a pas la vie. Boza jar ya libota o makambo ebele ya na kati. Parce que koyoka ka bino soki de yo bandi wa interroger na kati ya molimo. Libota na bino ezana makambo ebele na kati. Et puis baliwa o besoin enregistrer ebele na kati ya famille na bino eza baliwa eza normalité. O ba jeni na yo bimana ngati. Kana bimana yo. Bimana ngati. Kana bimana yo. Bimana bimana. Kana choto vraiment. Nani sisi avec la combinaison aussi na mais avec la combinaison comme bimana na sima yo to boma yo zelo somona mama biso pa kufa to ana kanda. Shalom peuple de Dieu, ya mwensambe hapa mbola bino bande konyo surtout oyo soutenaka orphelinat biso. Je souhaite tout la ministrie, je crois de konyo surtout aux akomona bana na biso. Ndenge balati, ndenge bazaleli, ndenge bavandeli. Je crois bana na biso oyo bazali ba orphelin, oyo bakufeli tata, bakufeli mama. Je crois de konangai bana oyo babenga kiliwate, bana ope bakanaki tongo moko te, tata kokufa, mama kokufa. Yo oyo oza kolanda émission oyo yebaka ke ndengo za koyoka yango nde yo zali tata ya bana oyo yo ndo zali mama ya bana oyo ekobosana te balimero na biso ezali wana soki nkolo ya bwenzamba kosunga yo kobosana te kosoutenir baveuve kosoutenir des orphelins parce que Bible eza koloba na biso vraie religion ezali l'église toza komona te mais vraie religion ezali kosoutenir des veuves et des orphelins et orphelinat tozali na mosengo numéro 42 na commune Alimete et précisément na Kingabwa point chaud soko yewana roman orphelinat na biso ezali wana et numéro pe soko koto soutenir bana na biso na quelque chose numéro MP ça eza koleka wana numéro ya Orange Money eza koleka wana omoni ke koto kolatisa pe ba veuve et numéro pe soko koleka wana soko omoni pe ke kosombela bango mama puto kosombela bango belamba obengi biso na numéro wana nzamba kosanga te kopambola yo kolo apambola yo. Merci beaucoup. Nanu namona délivrance à Boété, nazomona délivrance oyo pasteur Chiko azosala awa na push ministry ezalanga mote na batu eza forcé te donc tout monde ba délivrance muso eza forcé nazomona nini démon azobima na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokamwisa ngai naza na sengo mingi mais tant tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat. Il y a un coup de nzambe na mingi na découvrir ministère Nandi ma papa ta shiko makako asala pour ngai yebe asala kanzamba abanga baenza kana ka ana kaya basu na pota munene ba imatu tozali
aka na pota kasa moja aka pota shiko pota na mwesile ambaso ekauka penze masala pe ngato na bana pas na pota pe pota zo batin beli sila kati esila ta ba dese ekauka kati to na tonga pasteur asima ezaka be ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la minute dans be pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV tandaka na TV apporter frère ici natali kama bonda ser mo aya ko sel ko za ko vi meta bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa, donc pe na pe awa pe donc abondela pona ngai, siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Juduric House, nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amouneni, dans la trône ya marié, à table ya boui. Dans la verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas la biso, ma pesa un peu champagne na verre à mai parce qu'il y a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, ba tuyaki, ba mariage na nyonso. Parce que tout merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse: Première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la guerre. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to se yo botoni. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les spectateurs qui nous trouvent à partir des 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présence de cette émission. Bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, on nous trouve un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Bon, ça, on a beau retard la Bisso Tobaraïte, la chaîne la chez Bisso Télévision. Émission de Gouraï na yo, on a merci pour nous rosala toujours, on a branché. Pour nous Rolanda, élément absolu qu'on les cana. Pour nous apprécier les serviteurs, les servantes de Dieu, nous sommes les cana. Mais bien aimé, nous avons au sam makasi. Ba côté a dit de manière d'une autre. Ba go évangéliser le langue nous sommes koki, ko paie sa message pour ekoma. Parce que la Bible dit, même si tokobele la à l'extrémité de la terre et sengeli moto yo kaloba nzambe yo zo kanga wapi ozana wenze ozana bureau ozana balabala ozana katsandaku bisika nuni ozali parce que Jean-Baptiste akobele na désert
babi akoka mongo wa nzambe senge na ya yamba yango. Est-ce que ozo yamba? Tant basa inosa bavo Jésus ba servante so robele. Bien aimé dans le Seigneur ngonge beti eza na porte na yo bisika no sozali. Na rosenga na oyamba mokonzi lokwa mobikisi. Lokola mokonzi pe mobikisi yamba ye. Na rolinga na yo se repentir renoncer na mabe na mamuno soto osala. Oboma makambu na kati ya motema na we koma sanduku. Po yo motema na opesa ngo kombo a sanduku. Kadeno batu bakangela porte yo ndo kanga batu. Fongola oto fongola rapona okota na porte to na portail to na kata chambre to na salon na ebite na cuisine yo komisa ngo porte ya batu. Na sengi na o lelo na landisa ya makambu ya Yesu Kristo Masia tika yamba Yesu yambaye moto azwaka mutu lokola mokonzi, c'est-à-dire Seigneur, c'est-à-dire nyonso tout o mokonzi azoyebisa kotosa. Siko Yesu Kristo Masia na biso aleki bakonzi na sa mabelo na boye kotanga bakombo ya bakonzi. Alobi azali mobikisi na biso yo lela batu na balabala obimo mobikisi te yenda la suka na mobikisi na se na moyo yo ndimela ye kaka omona ki makambo ekoma normal. Merci beaucoup na bandeko nyonso to ba soutenir orphelinat Bravo Jésus ainsi que ba veuve ba vieillard bo continuer toujours ya osala yango e rozamala mingi nzambe na nga pambola bino akanisa bino ebele bobo sala rabana na ba veuve te bazana besoin soutien na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso tout oyo bazwi ndanga kotinda bandeko na bango na centre professionnel ya Shebiso eza na kwenge numéro 2 kangami kana mosquée otinda bana bayekola métier ba métier ezo ebele na otanga ka misa tout lelo toza na esthétique et coiffure toza na maquillage et puis toza na auto école et puis coupe et couture. Merci beaucoup pour l'assistance de Maman Héroïme, la prophétesse nga benga kaina ngane papa Fabien benga ke maombi. Yaza muta maombi. Merci na opena maman pour na assistance ya lelo. Merci beaucoup. Wana mutu nanga msubini boza badongolo miso bo tonga mutu nanga. Merci à Israël Monzo a fêté ki anniversaire na ye Maria kange biso kanda. To peso joyeux anniversaire Israël Monzo. Anniversaire est tombé dimanche toza ba site tokenaki etonga eumeli. Merci beaucoup na Ariel Cameroun baza bango ba komi mibale bazakana kashama nzamba pambola bango. Papa Thomas je dis shalom. Shalom maman wechi. Comment vous allez? Kimi ezali nangolo nzambe. Apparemment ozo disparaître, qu'est-ce qui se passe? Nazo disparaître na comprendre te. Te na omona openda te so na omona te na okoloba te po watu otuna nga mama wechi ozana papa Thomas. Oui, bien que nazo disparaître te nazali. Très bien. Il y a des circonstances où ça que des fois peut-être nako intervenir na émission te, mais je suis présent. Koya kozonga même si mutumso comprendre dans le lenge moko boye. Mais je suis là. Nakata Bravo Jésus, je suis toujours là. Très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bah ya na pesi no beauté. Ya babingo na kombona. Dani. Merci. Ndeko babingo na kombona. Merveille. Tu es tellement calme, qu'est-ce qui se passe? Osambeli Kolo Yesu, merci pour na bolingo na yo. Merci pour na grâce oyo salibiso lisusu mkola lelo. Totangami parmi batu ya bomoi. Seigneur, tofuteli ngombongo te. Mais na bolingo na yo ondimi tozala compter parmi les vivants. Yango pe ekokisi ezali malobano olobi tongo nyonso o renouveler kabola muno Seigneur likola bomoi na biso. Yango totondi yo. Biso yo na kati langano Seigneur, tosengi que le Saint-Esprit a accompagné biso. Nyonso ekoleka au Seigneur, que ton nom soit élevé, pe libota o bazwa kimia o bazana bosenga nango, na kombono Yesu to bondeli. Amen. Amen. Ya merveille tozo yokayo. Nini memio. Elo memio a tu pona mapambole kana famille na biso. Na mona ngo mystique. Pona na mona ngo plus fort. Sobat ba komi ko s'attacher na oncle na biso
par rapport au fabela makasi que de passer bon bon hôpital soit faut tout coup faire la famille pour ndi nazo kanisa na kanina ngende hôpital mais ndi na kanisa mikolo cho les cartes pesa voli sombongo asala ba démarche na voyage ake pas que voyage bien asombi ba biloko comme na tout ka zonga boye ako financer là to e ba te ko ani mbala mi bale pe ni susu ocho sala mo de kantine biso apesi pe ka bambongo bien ka pour ba démarche au cas où wa ko somba biloko na lufu po ya oteka akene pe bien comme na tout ka zonga boye donc ako financer là na ba te so izani ici les pe bongo te quand les alaka habiter pour faire que quelqu'un biso bana na bana ndeto za la rabo ndeto chika biso bana bana na solution mususu ezaki to chika leki na biso moko mwasi leki na biso mwasi alobite par rapport à des aboye pour nga biso nga za musala na sala kate na bite na sunga o na bando ke kota oncle na kanga manaye oya mukia bando pesa nga yango nde na bando sala nya tangisa ko classe leki na mwasi habite Pour ndeto pa check na oncle na biso oncle alobite yo ko sala ngote yo pia nga leki na mwasi en charge na mona bando ta inside. Donc c'est-à-dire moi je partir oncle za quitté par rapport à visolo mais oncle a boy ko sele au radio aniga azo petit na wana azo ka leki na biso mwasi ana ko abando ta inside biso to trouver encore normal ta oncle et l'homme abeza azu mona kasna azu mona kasna ka ko ta inside par rapport à chi to garder la biso moi n'a pas comment chiki quand les à la par rapport là on a pas beaucoup comment ça ni chiki c'est-à-dire kenda classe ba chiki c'est ça par rapport quand les à la kamikolo leki belé tout ça c'est comme ça la dissertation boito kwa kono leki na biso na kota oncle ada itwa pour final wana leki na biso ba non pas oncle oncle maintenant chiki c'est on a kotangisa kako chikise kuchikisa na ole kuchikise bien tout à boire kufi sko pona nga sko na mona mo flou na mona mo sko mystique fort na ebite so to ko binga pe en plein miso za apo to tuni pona par rapport pona mona mo mystique so ka muto ko muto mona famille so mo sa tachina en plein biso donc faut pas problème mo ko ya mystique fort c'est-à-dire à part libota na bino ezape na libota mususu o pena ezape na libota mususu oyo baza peut-être ba cousin to ba moko par alliance ou bien proche aussi vous comprenez un peu déjà que père oncle pas bête un peu le système là et pas là-bas oncle par rapport bisoni le quoi toi biso ba yakuza yuza yakuza le quoi toi biso ba yakuza bisoni ce qu'on aime te comprendre na biso ozala te comprendre de ngolo batike to kanyendoki mais na makambo asala on a suspect clarté pour na auto ko sala to liboso mais aki so pe aki voyage maman qui ndale ba voyage banda kala et comme il a kai maintenant quand s'attacher na non comme que bala transport et voyage boyo retour to ka lisolo ke maman ko financer là moi pas quand appelle no kondoki ezaki to bando landela ulanda to landela kisumi ko lo so tantini sumbongo lisusu kana nzela voyage on fa piste tantini tantsa da lisusu allez par rapport lisusu angana bité rapport que no kana ndako oncle elle on doit travailler mbongo atanga bandu bitana ndo mbongo na daté leki na machika ka bani chiki mais comme il faut par rapport au boya leki aboy oncle aboya ngana kendete nzela ya bien nzela manzela okenda lo kende boy leki so par rapport so ka ileka leka atanga lo te bani comme kana atanga dissertation bani ndezalaka leka da icho katimite so on te mona mo 6 3 personnes là on va s'attacher na noko le problème yoko ila bangoka oui obaya merveille ya merveille Lorsque la yeba, à part l'ouai à mère, à part l'ouai à tante, et puis à part l'ouai à petite sœur, non bien mandé na famille na bino mususu a musika musika. Neti ba maso di genre neti mona di mama suspect mo boye, neti pas mystique mo ngebe non, oncle nenga azali par rapport à visolo, on peut les jours yo kapela, ba biloko wana meli kelela yo kayo, to temo ibiko anoko. Wa jeune o créer kana nenga ba système o tieka na se mettant comme une famille on comprend que on wana kutu ba no par rapport à famille ngana kala ngo par rapport à famille mais non on est sur le quartier que non pour na biso abeta ka babilo ko mo mystique mais nga siko na lo changa mo doute par rapport à ça non ko na nga moi biso réputation na quartier zati que non ko na mo na sala na yango te mais ti ba tu ba yebisa ngai na bona ko ba vantir mais tant que ko na famille ninga mo na papa la moté ezé solo
Parce qu'on a quartier au Canada, tu vas arriver à l'État oncle Adam Samaba. L'État va arriver à oncle Abobé par rapport à ce moi short, moi jean, il y a Kabelombo, Bobéchi par rapport à Sima. Oh! Mais on a d'autres fait dans mon normal. Ah! Non, dit ma pété. Wow, non, quand tu as petit peu la Sima. Ma petit cabon dans quartier. Il se peut voir quand moi c'est bon, moi c'est vraiment tout pour la vie. Nous oncle la vie, nous boitons ma cambossa la famille. As autres dames Sima. Adam Sima dans quartier. Ngapitaka ya kuza te oncle biso jamais ko sama kambwana jamais ko sala boy mais tant que tozonga biso mona palette to vendre réfléchir ah te lekina ngamo makambo le kana famille te ngamo ngamo boy ngamo ngamo mystique ata boto makartie ba loba mais ngamo pene na réfléchir les sous ngamo maman parce que bon voyage par rapport comment ça tachine na ko mo kufi comme si on doit tantine tantine kufi petite les pensées ko tanga et pas là c'est pas oncle et l'humilité les qui nous sont comme dans niveau si c'est des classes ah bon diplôme na ça là les kayo kata mutema kufi. Parce que par rapport à ma commission dans le quartier, on se retrouve en normalité. Il y a une émission totale à la TV. Il y a chaîne en ligne. Bravo, chez Bisso. Émission Bravo Jésus. Bien. Il y a des télévisions qui sont beaucoup de télévisions qui sont tout ça n'a pas bien. Les qui Bisso. Comment on dit? Jusqu'au par rapport à une douce en décor, c'est très bon. Il y a une histoire. Ah, bien, ma maman. Parce que on a il y a merveille à parce que yo mo roto on a oncle position les ala ni to analyse donc bon na on analyse et là on ni kantila no par rapport à ba indusa mususu famille ba to d'ailleurs bika liwo ezokende famille ici là et c'est là par rapport na ngamu ngaba ni tuvi na ona normal libusu très bien nyasi ba ni lika mais tant que tu mu kanga mana vitu comme bula ngo aluba na eme anachana ngakati upe batama aluba ni mecha akati upe batama wepi onka banika kuma bujinga sera par rapport ke Joyce kuma bubani tukutani na kuma muna ngolushi okay mnene wa ndibinga bisutile kine biso kufa banini akuma binga sunga tukuma kuta onka ya kuzu bani sera par rapport finani ngeti bo ne rete mutu pe finanga kuma sanga amaloto ba mo ba bala kuma finanga wala mo wa mikemi kulu mais na wa kwa ti situation na zoni ya palende viatin bisanga o ya tuko so onka bengi bubu photo fina hai pour aller au truc il y a quoi tu sais biso mbali biso bitu ko kufa donc yo pe soto landa be pe dano ko da jaba ba biloko bo im te fina mutuni anga o na lubu na ngulu ba ko to nda kwa donc vieux peda ba donc oncle pas finance mo ba la mo ko pe mo t-shirt mo ba mbati mo ba lo mais bisanga to sa biso mbali mutu ai ba ti pisa ko ba niveau ba mbati to ka mo ba la o yebisa ne on te prendre et ya on tradition ya bisi buna ni to za ba o sa nga pe fo vieux non oui bien linga su oncle ki ya ngapo na ngai bo nga ka oncle ngo tusila na neka amomo kuma kama muna mona mystique for na kanda to kufeli for na familia kufeli for o pe so mona na leki na suna komo sa tachine buna mte o ya na simona ngona mte so izani po bidali ba mbongo na e apparemment ba bilamba wala ta na mte so na simona ngo iza sunde maman est moins mystique est moins compliqué mais nani na ebelo on par rapport à ma système à ma quartier bani par rapport à nos agents nos adjo esprit de jeu kenda wana ta lelo tala rato no mono des jours là t'en comprendre déjà niveau zaleli comprendre hein mais elo ni les ako ko yebiso penda ke ya oncle indi songo euta ko bisona ke ça oncle na mon colonel ba de kana famille par rapport pour oncle la biso to ko bando sa tachine na ko tina famille iloko bando ko mate ni eloko peut-être que faut calme mais on les autres ko faire la famille oncle sa tachine na mère na biso par rapport à bon ou peut se tolérance que do ça la commerce moi même so ba commerce de l'autre kala wako ngana wa mwamuki kala makasi alors ça deba commerce zo kidaka osonga tsabu kulima na poli de la pele qui na to ko mpuko très bien autant comment ça tachine en club comment gérer comment va gérer souvent pour que dans ça la commerce zo ngaka et ça la passe sous ko kenda autre que de la 2026 aki na retour na ngo ça na retour wa benga biso ba moment ça maman chita si mebe tem
tu vois que normal était accident tu peux éviter ça là accident bani no pas moto gâchité na kuta totalité non non mtayo kumna oh so tu peux na famille za rien mtayo tu na kunda mata so tu vois pas non mais que oncle les caméras voilà on a pas kunda maman na faut kunda ya na totalité ça là na mapundi deuxième nous tu faire attention quand pour na makambo ba commerce tu so comprendre quand pour na makambo ba commerce ça là quand tu kende kozonga avec tout le monde tantina kufi no kwa bimisu moto gashi papi koko na matanga akunda matanga to tuva mo normal no kwa kunda matanga bon izala na ya non je kwa mama kufi tantina pa kufi na miso to tukali kabiso bana to ande chiki ko ta mama ti mama zati so tantina zala ki peut-être tantina de charge avec na biso kitanga pour tuya to sisa utali suko pa miso pe misa bilo de bosa de ba bosa de diplômé pas mère parce que c'est qu'à petite walande pour mère adaye mtozo charge très par rapport à comment ba misale za dépasse so ko buya mi ke ko dia ça ni charge mi na pas to zo ati donc quand on a oncle biso pe dima ba misala sala ati ki ko ta oncle chiki so chiki ba ni so vide za la na mo nza bo su très bien aki ko ta oncle ba ko chiki akomo chiki comme ça dit que so da icho ni la dissertation ya jaouche dissertation kaka dit que da icho bon bien so delika dai tout ça par rapport le bien qui dans la vie makambo mona mo mystique ti ndabi ya ngapa makambo mona mo mystique na bali solo mais yesko par rapport à chose ba ba ka le ko ke oncle atchari de ba la sama ba t-shirt ba mbati ba nini abu mani de c'est que comme so so ndinga maile mo solo to kana ba ka tsindi wa tumbula biso nabiti na mo mystique na so na quartier na sale ti na mo mère na so sa koshina na tsindi sa koshina ya dai comme ça tu vas aller que ça c'est autant à pour nous parce que c'est sous Adam Smith na so so to kina kashina mo mishi na ndele kina so so ba ama kama bilamba pesi bu donc pour na ngeba nsanga il est quel loi oui ba été que akutana na oncle oncle tali mo bala pa créer mo ba t-shirt mo ba mbati mo ba ketch mo ba blue wana bitaki oji ya kuzwa limaza pia katina balabala c'est ça isinga kaka fuata bani avoata moi ba petit ana quartier on a par rapport moi ba master oui ba tete bika million on est d'accord merci beaucoup donc, je pense que Aza papa Fabien c'est un homme de Dieu na solo na langage na bino on a comprendre la bino moi je suis comme ça papa Fabien je pense que tous en face à quelque chose to benga éducation un peu troublante on to benga raté parce que bazan no ba jeune bazan a espoir encore dans la vie et on a deux pieds sur la terre pour na vie na ba au kolobani histoire ancrée. Merci Mama Uchi pour na maloba. Nathalie Bilenge na biso mibale makamba zoloba. Il y a une chose où etikenga na kati ya makamba oloba. Je sens que il n'y a pas la vie. Otubenga la vie. Eza penza te na kati na bango. Bayaya. Apa na kozala ba yakuza ndenge mo mibengi ba yakuza. Bo sambela rapé. Oui, okenda na bino. Ok. Sikonga na opesa bino conseil ya malonga. Malgré bokenda apply. Bosuka na okende pride te. Opesa siko nzambe espace na kati ya vie na bino. Nayoki ndeko lobi aye awa po abenga oncle amega kochesa yesu ki pembe ndingo lobi abimisa ye na mpoasa tout ça na répondre na lisese moko ezoloba soko moni likaku akani nzoko abundisa ye akwisa ye c'est kaza sûr que za na armée mususu ya banyama mususu ba supporter ko biso elingo lobani boza jari ya libota oyo makambo ebele ya na kati parce que koyoka ka bino soki deyo bandi wa interroger na kati ya mulimo libota na bino eza na makambo ebele na kati
et puis baliwa o besoin enregistrer belé na kati ya famille na bino za baliwa eza normalité eza baliwa moko boye mama weche eza déjà lokola likelemba lokola bazo ba pointer déjà mutu suka ceux qui a posé acte boye à lekani parce que c'est pour cela on na ebisi bino que c'est moi faut beaucoup de sa vie na kati ya famille na bino or vie et okotaka na nzela ya Yesu kokende église c'est bien mais ekozala mieux Yesu nde boye invité avandi omona ki ba porte mususu ezofungama eza isu na accepter pour mutu musu akota ndeko na biso azovanda kimia ndimi yaya ceux qui noko asa yaki bazopanga tout ça payer moi t-shirt moi bati mon basket moi là on a poche ça les comme un grand garçon par rapport à qui est là mais pourquoi baza ba on mi balé a préférer ka yé moko sombele biloko c'est quelque chose il faut qu'on s'interroger pour nous comprendre malamu pourquoi boza bino mi balé mais a préférer sombela kayo bon excuse ye aibisa mutu déjà voir c'est que bisumba avec tout ça on va bisumba na aibisa mutu te bo sala on ka bino mi balé o ebisa mutu te moi tu as collé baiser bébé ya motu ya ceux qui n'ont pas combien aya to sora on a ndenge ya bien d'accord so on a ndenge bien merci beaucoup papa Fabien merci Aya Merveille moi je vous comprends moi ça me fait très mal de voir la jeunesse en train de la bien on trébucher français on va le bannir perdre en fait les autres ceux vont rattraper ba on TP ba bungi donc ça fait très mal on a que famille mon boité comme on papa Fabien Otsonova des choses il y a des choses quand je dis il y a des choses il y a vraiment des choses merci beaucoup à Merveille merci à John Joyce merci beaucoup je pense que nous avons ça à travers l'homme de Dieu autres années na plateau à travers le Saint-Esprit on va trouver quand même quelque chose à parler à dire selon les conseils spirituels et on a mal en mingi. On va prendre une pause et puis on se retrouve. Merci. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. De retour sur ce plateau Orphelinat Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Vaza numéro 27. Abba Nabiso Bazawana, continue toujours à faire du bien pour Naba Nabiso Bitike Bave Vavia. Nous avons raté Kozong Sabiso, Bola Musto Sanase, Namoyo. Papa Thomas, je pense que Toro Lukato Kotisa. L'oncle, parce que c'est une histoire où il y a famille, il y a de perte de morts. Na lo bango na langage wana ezo senga ki bana na biso basa na besoin quand même ba comprendre certaines réalités. S'il vous plaît on continue en clair. To yo tarder bon monter na si aliwa. Bonjour aussi bonjour. Oh. Jos.
Merveille. Oh, bana kasinanga. Chico papa tambote na ngozo te. Ah, mais tant na koti na personne mbote na boki misubo na moni bana kasinanga. En plus il bosse plateau boy ya bravo Jésus. Hein? Oh! Papa prenez place. Plateau na so bravo Jésus. Mais non, na go fa na pe boité. Oh, na ça émotionné. Na o mona bana kasinanga. Solo bi plateau na biso po tangi kuno moni bravo Jésus te ya papa fanda. On a un problème là-bas dans la casse. Non, attends, pas problème. Ton traitant, on a parlé, mais ton traitant. On va pas y aller sur que c'est un problème. Non, mais il y a une question, c'est un problème. Il y a on a expliqué. Il y a tout ni pour côté pour silicater non quoi. Non quoi. Oui, maman. Beaucoup là. Au côté pour silicater, on a tout ni sur l'icambezani. C'est l'icambezani là-bas dans la casse. Non, l'icambezati. Alors, au côté pour moitié de l'île. Mais na fait émotionné de na okuta bangowa, hein? Bana kasi bazaka na poso osula na yo po basali mo alikambo moko eza pele malongo te. Mais non, journaliste. Ozali osunga bango na solution. Non, solution to nango boyete quand même, hein? Ba ebinda kunanga ba yaka kana ndako, hein? To traiter makambo boyete. Na kata plateau bo. Bon. Noko, comment là? Oui, noko Jansi. Ah, papa Jansi. Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Présentons papa Fabien. C'est un serviteur de Dieu. Ah, merci à chanter. Voilà. Ya merveille. Yondoza yaya. Yebsa no koma kamboya. Zane droit au bi. Non, le bel calme, mais on va la ah. Oui, après on va problème ma famille. On voulait que la famille oncle tout autre temps normal. Ah. Sur quoi comment s'attacher dans ta famille na biso par rapport donc faut la ba comment grave pour la famille donc photo bili ça ma casse tout parce que bon hôpital soit photo couffer donc makambo ele kana famille donc ngam na bango so papa batu ba s'attacher ba okufa to ba okufa te mais batu ba okufa batu ba kufa ka so ba ya papa na yo ba lobi ba okufa te bébé mais nous sommes qui n'a problème on va traiter na parler on ensemble on va parler quand tu es le côté mais tu vas le mettre côté qui côté il y a on te bité tu sais sur l'histoire ya ah pour te bien sauter ah sauter bito bien haut ou le colo ndara mais non vous avez le numéro dans le téléphone hein na ça nous qu'on a bino na sumaka bino na edara bino oyebi maman ebina kufa na tika pour na bino vous avez ko la bana nanga ah mais beaucoup to ko traiter boité bon zela leki na monga kufa na ndaku noto te leki na monga mwasi waya ke pa na otangisa ye mais ya loba ku tenga mona ko rappeler sur histoire des alaki liwa aleki na suza ya suka a ka kuna ye eza suka pona ye mais ko ndeba ndi lisusu ponga mona na mutuna comprendre makambo leka na famille par rapport à ndako moko pesa no mère na biso bala ko la voyage comment ça tachine mère comment que louf comment to attends le voyage tabano vraiment na retour ne voyage français tantine pe lisusu ka ndenge moko comment pesa ba mbongo le voyage donc na retour ne lisusu bo tantine ko français là tout ça ce comme elle na liwa ya suka apo na leki na biso je sais que nous sommes checké par oncle bani ko biso bo tezana ngote maman kufi tantine kufi tukika na oncle histoire répondre que autant en tout cas oncle azanela makambo ni biso sala ka na sima sisi leki na biso pa yo kufa tuzo sko maele ah tukufele kibwende ni tukoma kwa kabeko suna ndinga bakarti bwani oncle ni ko mama na mutaba babufu bwani ah par rapport ba gérance bwani ndio ka petit fana autre moko siko ah ngaku saba ide na ndo iba kuti ki ataki ba no baba la to ata gérance ka ide ba gérance bwani sai bilamba yepi lo kwaza ni ki ade par rapport à bala tina sana ka bien par rapport ba mef bwani akumwe ko sana mo bien saba ide pete ke e uta ku ah ba nef c'est-à-dire banjeli banzel je t'excuse pardon nazo mona mo étage te question ya oloba yo lobelote mais non mwana kasa solo ba yo solo belote oni mutuna nga balo yo bilonga na akambo apila ah pisa oui makambo pelezala na bino chance de parole opesanga bilamba okosala bino chance de parole tika nazo mesa bino na tika la comme papa na bino mama na bino mama ezaki leki na ngai oh donc ko aider bino ça problème donc ko aider bana ka c'est ça problème vraiment nazo lesa bino nazo la sabino ba bilamba sika ya lobi yo so mbongo note de yo so mbongo na ngate abia swate modele de mbongo no atala pale no nga kusuka ka to so na atake mikolo mibali abina pale no akota ndeni yo oko pesa leki mbongo olobi ya ye bateza ya kobata ezaki na ideni non
So on a pesi mbongo pour na kaya lobi akota rapana otenoko. Yo lobi abomba. Ya lobi abomba ya kota. Na émission bomba. Yo émission ngabomba. Na émission bomba. Ukumubonga. Oh. Abi fait émission de bimana ngalo moi sina émission na émission. Na émission bomba. Na émission bomba. Oh, donc on dit qu'on sunga bino donc on dit que ça problème. Parce que ça va tu dois faire fermer ça problème. Oh, on laisse ça bino. Fallait abandonner bino. Oh. Après ça ngambo ngabana bisa mutuna bilambo kuma bimana ngai. Donc on a la gueule lui na social maboko. Ba tu vas penser na ba conseil. Ba penser na ba conseil vraiment. Ah, na comprendre vraiment. Côté sur ça ça on sunga ba na minga bité ba na yene kinanga. Faut qu'on sunga ba faut qu'on aider bango. Na ba ji. Non bi c'est une valeur na mission ba. Chini oka pa na ye chini ate. Pas na chini c'était point ata ko lia na zoaki. Mais ya les faut pas ça. Ya bimana yo. Na be tu kipa ngo journaliste. Oh ba jeni na bimana ngati. Nana bimana yo. Nana bimana yo. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste, na biso ya munene. Dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la ba verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre ya vin, ezali. Verre ya mai, ezali. Et pas na biso, ba pesa un champagne na verre à mai, parce qu'il y a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, tu as dit, ba mariage na nyonso. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Nanu namona délivrance à boété, nazomona délivrance oyo pasteur Chico azosala awa na push ministry, ezalanga moko na batu, eza forcé te. Donc tout le monde a délivrance muso za forcé. Nazomona nini démon zumi na nzoto ya mutu facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kamusa ngai na zone sengo mingi, mais tant que tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi, na découvrir ministère. Nandi ma papa pata shiko makapo, asala pour la ngai, yepe asala kanzambe abanga baenza. Kana na kaya basu, na pota munene ba image ezali. Kana pota kasa moja aka pata shiko pota na ngwe ya basu ekauka. Pense masala pe ngato na ba na passe na pota pe pota zo ki batin belé sila raté et cela ta ba dessin et kauka raté. Donc ton na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds. Donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la limite dans ba pota sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital, batabo koko, ba pasteur ndeka ndenge mais atro boko kaité. Donc ndeka na push ndepina donc ici mbaki. Ndaka na TV, ndaka na TV apporter frère ici. Natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngapa zanaka na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa, ton pe na pe awa pe ton do abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206
65 35. mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y est aussi là, so ah tout ça la nuit qu'on a, tout c'est le retenu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.